a détruit carrière et a fallu. Il fallait lancer ambassadeur à musique. C'est ça qu'on appelle un ambassadeur. Tout le monde a une intimidation pour Zoba. Il y a une intimidation pour les musiciens congolais qui ont fait des déplacements. Donc, à ta capacité, il y a eu arena. À ta capacité, il y a encore arena. 20 000 places, il fallait remettre 20 000 places la famille. À Kobeta, il n'y a même pas 40 000. Je suis très content d'être là ce soir. Vraiment, j'étais chez moi, il m'a appelé à la maison, il a dit il faut que tu viennes et tout. J'étais chez moi, il était à la maison, il est venu me chercher chez moi. C'est vrai. Il est venu me chercher chez moi, j'ai dit il faut me payer, il m'a dit c'est 150 € plus. J'ai dit il n'y a pas de problème pour la mif, on va se déplacer. Non. J'ai dit que j'allais me déplacer, je me suis déplacé et très honnêtement, je suis déjà venu ici à l'Arena, j'ai jamais vu une salle aussi remplie déjà pour commencer. Makambo faire kosala mokolo wana biso moto ovivre ndenge baza koprépare concert wana na moi déjà bata Gabon bakozala déjà mobimba po bakosepela na bakozango mo avant moi crèche. Salut, c'est Ferregola, Jésus de Nyons les Padres. Je serai au terminus à Mouila au Gabon. À très bientôt. Biso nyonso omonaki meme ya fere oyo ya yo arena baannule contrat ya yo arena et puis ayo signé contrat oyo eza ya ING arena yo arena siko okoloba na ngai yo arena ya fali na oyo ya Gims tokokompare yango déjà ndenge eza wana na niveau ya justice bakokanga ye comment se fait yo kosigné deux contrats à la fois eza presque na badate moko même ntango atondisaka didasi wana bakontribue combien ta jour moko tala makambo yo arena wana donc toconfondre yango na biko eza yo arena déjà stade de martyr donc au moins on nzungu pena donc rendre na mobile avant katikati papa c'est dit que ntango nayebisaka bato efale asala 13 000 bamonaka ke nalingaka fali te fale ezwa configuration bakabolela ye katikati bakati nano katikati balongoli sundamu sokombono esiko na katikati wana ye nde so asala ba 13 000 na ya fali sikoyo eza escroquerie oui fali ndenge eza wana azoriske ke na Côte d'Ivoire bafunda ye bakanga ye po bafundi ye kaka te ke na Côte d'Ivoire bafundi ye ti na France il faut ye soki basoroli à la milliarde bazwi compromis ya bien te justice ekokanga ye parce que eza escroquerie wera loko ayebi ke ye banda kotinda basankara baya kofinga bato na baobile baya kofinga bakomoninga balatisa eloko wana oyo bango ezalaka so ya confirma mosuki wera natindaka bato tongi wana bato banda kofinga fere ezalaka na bata maison mère lelo biso tokoma kosala réplique nalobaka ke wera kosala na rien napandela yango plusieurs fois nde nazala boye omoni makambo naloba na miyebi place naza nga nasengaki bino te bino moko botindeli nga ati dineti Alain Kusu nakoboma pour rien na ndekolo nani soki Kilombo soki Jean-Claude Kilombo soki Jean nakoboma bino pour rien déjà nga na énergie bino boana énergie te bozokende déjà na ba troisième âge déjà na ba internet ndenge ba loi esika ezokoya na 2026 na ba âge na bino bokosala lisusu na internet te wana eyebani déjà ba Alain Kusu ba Jean-Claude Kilombo ba Zakari Bababaswe déjà bokoti na troisième âge bokoki kozwa susu na internet te parce que vous faites la honte ya ndenge ya je mokete na ndenge ya GDG par rapport biso toza mobimba na moni boleli botindelenga ba image o tobotoli bino producteur makambo oyo na bino bomoni ai pili ndunguzi tende ribi ndunguzi tende yango eloko tokoswa eleki ba terrain oyo eleki ba terrain bangole babenga yango marathona eleki babiloko ba marathona soki banini na ndenge ya mokete na zesa bino bagolwa bozala ya kosepela kaka ndunguzi tende ndenge eza boye boro bomoni accord arena Bercy ezokolelisa batu baza kolala te makambo nazokoloba oyo bera de presse des amunda ayebi ke makambo nazokoloba pembe parce que balobi sans berado
Paris n'existe pas. Nandenga mukete toza mobimba. Tango na moni rida za kofongola biso mbamona za komona BBC Mavinga. Soki totelemi boye so toza ko baboye BBC Mavinga pe azana kati ya kopo kande kendaka na ndenge ya GDG par rapport toza wana toza mobimba lelo na bisi bino soki boko sepela na émission batu bazé belé baza ko système biso na ndenge ya GDG par rapport. Tolobaki na biso topesaki mot d'ordre. Bagolo bosomba babiye bino moko bomoni na prévente ya pamba prévente na lobi bien prévente ya pamba be mission et salami bagolo bobuka na te bagolo bolala te bagolo boningana bagolo botika tante prévente ya pamba be mission et salami ebele tomoni Alain Koussa za kolala te Jacques-Claude Kilombo azo kolala te bazo ko bimisa ba terme nyonso pona ko simba bagolo mais esimba nango te papa esimba nango susté ba temps déjà passé ba biloko la bino bosala kana soki bati soki bati monatie botalelanga bongo température ya mama Rosette la fleur na dambu a détruit carrière ya Fali. Tegim ça va monter à ma bête. Yo mago, il fallait lancer ambassadeur à musique. C'est ça qu'on appelle un ambassadeur. Moutou mo boye na ba intimidation buzoba. Yo linga ko intimider ba musicien congolais ke ngasta di défense nga. Njoka zo beta capacité ya you arena. Azo beta capacité ya Accor Arena. Ba 20 000 places, il fallait rebeta ngo 20 000 places la famille. Akobeta yango même pas 40 000. Oui, Akobeta yango même pas 40. Akobeta yango même pas 40 000. C'est 80 000, c'est 80 000, c'est... Allez, yaka boyo dit. Benga ba warrior, bande ko partager mission, benga ba warrior ba zobi bonga. Ben ko vendre docteur Nefeti 36. Ba warrior, to zatanga ba feti boya bo vanda. Bo sombela kana mai ba warrior na melana nupo, tala découvage na yeli bino na zamona mabete. Na sungi bino bo découvrir ba warrior, bo sombela kana no mai pour na délivrer bino na lokuta tata na bino. Iku mama, stade de défense. Iku zolo, bakata yango. Yuani, olobi boni. Pour na stade de demi-défense. Talamwana maya makilili. Lokuta, eleki. Ou akobeta 80 000 places. Mindele, balobi. La partie de la scène est fermée. Melanga maiko na sali desh na sali oh benga je vous aime na zona na sala na eni na binote na sala na eni na binote ba warrior basiliki bazo signaler TikTok like la famille bon like bon partage ba warrior basiliki bon lobby mabe bo signaler siko point ni na ngala eli bino loko ya ko délivrer bino na sali sou mabe bino pe to kana mundeli bakolo France. On essaye d'être un peu plus léger peut-être, et ce qui nous a frappé ces dernières heures, c'est le carton du chanteur Gims à Paris, qui a fait 5 concerts, le dernier ce soir, depuis vendredi. Samedi, il était en matinée à 14h. Donc il a fait 5 fois 40 000, ce qui fait 200 000 personnes. C'est un phénomène à la Johnny. Qui peut remplir aujourd'hui, en 3 jours, 4 jours, un Français, Jules. Jules peut, oui, le Stade de France, oui. Jules. Oui, mais l'Arena c'est plus grand, non? Donc non, le Stade de France c'est plus grand, forcément. C'est 80. Au Stade de France, je pense qu'il doit être il doit être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est fermée. 30 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est en configuration 60 000 parce que ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie. Côté on a ma force on yeki remix.
60 000 remix 60 000 bandeko bolake na opartage nazoyisa parti ana esalanga bien makasi like opartage baware boya nazosongisaka parti wana boyokango nani bozosilika pwani bokomi osignale mabe na bino nde yango oyo bataka babenge babi c'est le phénomène de Johnny ndeko wana so bo Gilles wapi Gims nde Johnny alide ya France Gims nde numéro 1 ya France Fally vient ici je bonga ya mama kelele ya kovanda Michael Zela boyoka nanu parti nazongisela bino boyoka kango bien du stade doivent être voilà, ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie. Voilà, ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade. Voilà, ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est fermée, quoi, la partie de la scène par définition. Mais là, il y avait 40 000 personnes. Il y a déjà une partie de la stade qui est fermée. Bozo signaler mission pour na nini mabe na bino yango yo soki ezalaki fere bovandeli omona kora rena na biso eza kofungwa mati na lifobo akora rena ya bagolo eza kofungwa mati na dernier chiffre ya 20 300 si na dernier chiffre plutôt tikeli bino ngo bomona mais bino fallait bombi configuration raison pour laquelle fallait bomba qui configuration Michael boni boy ko petit raison pour laquelle fallait bomba qui configuration yango Fally n'était pas honnête avec ses fans ya ko yebisa bango que Stade de France ngina beta bakangi yango parti ndambu il n'avait pas dit ça. Il y a le bail 80 000, 2, Stade de France 2, Stade de... Nous avons des on est à des arena. Des 20 000, 20 000. Pour Fally remettre en 60 000 idées. Mais si on a dit que Fally, il y a arena coûte en 40 000 places idées. Les images sont là. Tala iyo arena ya Gims, tala iyo arena ya Fally. Vous allez voir que iyo arena ya Fally, c'est là qui katakata baobao. Katakata baobao, la famille là, comme partagé, bazo signaler. TikTok bo tapote bo boka ba flair ba na maman. Ba ware bo ko sombe la ngama ite so mkola ba fête. Na eli bino délivrance. Na sali mabete. Ba wario ba kati. Naïeko Sungabino, vous devez dire merci NK de Bundes. Pas se fâcher contre ma chaîne. Est-ce que Bino Boyebeki qui est parti à Stade de France et Kokanga? Il y a un monde qui a fait configuration. Si ma petit Fally Stade de France wana eza ponda mweza Kokanga tala ba signaler sur TikTok. Ah, nakumana no show. Ba signaler sur TikTok. TikTok itapoto ba signaler lisusu. Nakoma nanu shosho ngana bino pe tokolembana te ngana bino tokolembana te na kokoma kaka mama Eliane ba ware bo somela ngana mai boya na tozatanga ba fête bo somela mama bino mai pona délivrer bino donc si ba pesi Fally Stade de France et ça parce que mundela yebi que Stade de France minute comme na munene ya ba iwa arena ba kor arena. Donc, mon toit bêta encore arena, à combien d'années Stade de France, pour qu'on soit fait moi 20 000 na yo. Net il fallait sur moi 20 000 na yé, sur moi 20 300 na Stade de France. Pour y aller, baso buka buka ngoka kanano, et ça toujours une opération buka buka. Ce que ça qui mobimba, il y a longtemps ça qui mobimba, bon on a mon akibanda on peut ça Fally d'atité. Mais tant que bakati ngo katakata baobao. Mon amour. On a mbali. La vie on peut ça ce qui nous là le respecter. Yo. I love you. I love you. I love you. Bandeko. Tango ezalaki mobimba, Fally babandeko pesa yango te. Michael. Uzara mtazuo boy pwane.
bandeko na ngai tango ezalaki mobimba bandeko boya kopesa fali tango ekomi katakata baobao nde mindele bandimi bapesi ye on y va ware kosignaler émission te bana mama obokoti sika boyoka makambo mindele bazoloba Stade de France ezali na mode katakata baobao bakati Stade de France na katikati fallait kobeta moins 20 000 places na ye. Oui, et ça na 60 000 la minute yo, mais fallait qu'on remette à 60 000 au bimanion sauté. Bison sotoye biango. Pour la France, fallait ça na ba fan ebelete na France. Tout le monde le sait. Pe bango moko ba wario, ba lobaki yango. Stage est commis na maladie ya buka. Oh, bakati yango ekomi bamake katakata baoba na kati to banab zongisela bino boyoka ye. Donc non. Là comme partageons la famille beaucoup mara good life po ba wario bazana kanda Gimsi abimisi pour ce qui Gimsi abeta raté mais tenga to ba que Stade de France 80 000 places grâce à Gims neto yebi ke na Stade de France bakati yango eza kokata. Ah non, le Stade de France c'est plus grand, forcément. C'est 80. Au Stade de France, je pense qu'ils doivent être voilà, ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est fermée, quoi, la partie de la Seine par définition. Mais là, il y avait 40 000 personnes. Alors ciel parisienne, Ninao en 2025, ils doivent être en configuration. Forcément, c'est 80. Au Stade de France, je pense qu'ils doivent être en voilà, ils doivent être en configuration 60 000. Parce qu'il y a déjà une partie du stade configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est fermée, quoi, la partie de la Seine par définition. Mais là, il y avait 40 000 personnes. Alors ciel parisienne, Ninao en 2025. Parce qu'il y a une partie de la scène qui est coupée. Parce qu'il y a déjà une partie du stade qui est fermée, quoi, il y a déjà une partie du stade qui est fermée. Bah, wario bo silicate. Stade de France na bino. Et ça, loko là, fallait se mettre na terrain bandal, demi-terrain. Nazong tala o signaler pour na nini o signaler pour na nini nazo sala ngo pour na bien ya musique ya Congo. Merci maître Gims parce que ba congolais ba koma komona lokola soki nini ba mona ngo lokola soki nini nzoka fali Stade de France parti ndambo eza fermé 60 000 places en ce même moment pour na nini ba koni fali bazolobela yango te. Nalobi Jean-Paul Kilolo, Jean-Paul Ibolole, eri yango il faut bolobe la makambo yote. Pour eux, ça matière ya bio. Tout le monde doit le savoir qu'il fallait à une configuration maximale T, à une demi-terrain. Donc, tu vas sur 60 000 wana, ça veut dire, côté assis, bande de TikTok, bon tapoter, va signaler les sous-sous. Ata bo signaler 10 000 fois TikTok, bon tapoter, 10 000 fois TikTok, bon tapoter, bon boire ma fleur, bana, maman, bon comme un good live. Bon tapoter, bon boire ma fleur, s'il vous plaît, bon comme un good live, je vous en prie. Le journaliste pour Fali. Beaucoup vendent te bon lobé la likambo parce que ceux qui gim sa bête à kate, tolingue toye bate que fallait juste Stade de France ndambo. Tolingue pe toye bate que Stade de France wana babuka kayango parce que ndenge za ndambo wana ça veut dire na terrain na nini na force na nini na force force donc na force na place à vendre donc qui veut dire il faut 60 000 à bazol donc 60 000 ça 30 000 assis 30 000 debout 30 000 sur 35 000 assis et 25 000 debout. Beaucoup imaginez. Est-ce que vous pouvez imaginer Didier M? Mais pourquoi Jean-Paul Kilolo bozolo belangote? Il faut que l'obéla yango. Ba warrior il faut ba pour lobi ba warrior ba roya autobeta 80 000 places. Yango déjà Gims abimisi déjà ba vérité. Et yango il faut bino pe bobima. Bon ba que non oui on le sait que ça demi terrain. Pour ce que passer tu dis que mkolo fallait ko beta. To komona ma dofolo ya somo.
tokomona mabulu manzengele ya maya makelele tokomona yango na kati ya stade wana. Même étant que bakati stade de France tokomona mabulu. Sikoto tokomona mabulu wana sur 60 000. Ça veut dire qu'il fallait en compte 15 000 personnes. Pour te dire que beaucoup de gens n'aiment pas Fally. C'est ça. Les Camerounais, beaucoup de Congolais, beaucoup des Africains n'aiment pas l'arrogance de Fally. Surtout que Fally, arrogance n'a que dans tina famille na yemoko, tina bana na yemoko. Beaucoup des Africains va se pélater. Fally a comme l'homme a boycotté. Les Africains belé va se pélater comme on a Fally na Kagame. Kopesa na bambote comment on a fallu ko dénigrer bana na ye na réseaux sociaux lelo yena gomoro bake na libala ya jibe ya mwana ya jibe gomoro sans soni azo atie BBL na bozo lumba solo sans soni sans oublier que ye akabola Fally na bana na ye lelo se bake na babali est-ce que Fally sera là gomoro. J'ai entendu que beaucoup de gens détestent Fally gomoro na libala Daïda mais Daïda wana Asa mwana ya jibe na amidat bakabonat. Est-ce que yé gomoro atika nikina na Fally ba kosala eloko nani jibe na nani basali jamais. Pour la bomona ke mutu mobo kaka ke mal accompagné na nyoso me alingara misala loro la grand. Libala ra o ba prof Fally fallait bolobat. Mukolo keina ro bale osalandeni. Na ba ifona la ngwana analyse on a ma photo vendre la on va bien live à moi. Dans la minute, on y a bien. Bamboario. Demeurer dans les noirs. Que boye la biso babilo ka busobo. Fallait qu'on bête en Côte d'Ivoire. On s'en fout. Ake ko bonde la kuna tchembo on est en G. Toyebi ke ya lié sa musique. Toyebi ango bien escroquerie na toyebi. Muyibi di kolo nango. Mais on bien demeurer dans les noirs. Bon bête à sujet au karaté. Pour sujet c'est très important. Demeurer yokango nanu lisusu. Même si moi je ne parle pas bien français, but trust me, I do get every single words au babimisi awepa mindelo. J'ai carrément compris ce que ces blancs ici ils ont dit. Stade de France fallait Robert Tango demi-terrain. Azui demi-terrain peut te dire qu'à retourne di sango te. Ce que toyo quand moi sous mundele avant la bande yamba appel. De France, je pense qu'ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie. Ils doivent être en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà une partie en configuration 60 000 parce qu'il y a déjà. Nabanzi boyo qui en a bien. Ils doivent être en configuration 60 000. Pourquoi ils ont la fermé quoi, la partie de la scène par définition. Mais là, il y avait 40 000 personnes. Mais là, il y avait 40 000 personnes. Mais là, il y avait 40 000 personnes. Alors... Parce qu'il y a une partie de la scène qui est fermée. Ngatem Nazolo Bango, journaliste français crédible, à l'équipe chronifuati, crédible. Et au ça, la bientôt, mon abino, siko, bah, toi, pro Fally, bobi, ma boye, bisabiso, que, borobé, ta demi-terrain. C'est comme ça dans la vie. Il faut qu'on s'assimaga. Dans la vie, il faut qu'on s'assimaga. Jean-Paul Kilombo, batindele na pe mwa bor na bino mo boya kala. Comme parce que kala na bino nde mutu boloba ba vérité même si lelo bobalusa maloba. Mais kala na bino papa Choko, kala nde babimisa ba vérité ya Choko, kala nde babimisa ba vérité ya Somo. Na kotia na bino pe loko mo ba Jean-Paul Kilombo baloba on a passé. Pour kala na bango vraiment babimisa ba vérité makasi. Même boya opesa bango et comme ça bango ba aigri. Balinga que émission wane za la payante. Toi quand Jean-Paul Kilombo émission wane za la payante. Toi quand Jean-Paul Kilombo bato lelo bazo kumisa Fally ba var yangonde makambo. Pour les Stade de France il faut za la var. Faut pas l'obéir lango. So il bazama ba vrai konifuati o biso to za la biso mais faut pas l'obéir la vérité. Fallait remettre demi-terrain pour l'obéir la vérité. Fallait remettre demi-terrain pour l'obéir la konifuati o biso to za la biso mais faut pas l'obéir la vérité. Fallait remettre demi-terrain pour l'obéir la yango petit et on ça la bien c'est ça matière. Fallait que sakana na mukutu mine to boki biso te succès sini mais a commis Jango bilolo, Jango bololo. Boyo quand même ambassadeur bala Fally awawa. Parce que batebe ba bule ba wa nde ba zaka ba bizengi. Boyo quand même ambassadeur ba pona Fally. Wale kusku sakana
nga mukutu mine toboki biso te succès sini mais succès sini mais à comme si musique on dirait politique, à comme si musique on dirait drogue, à comme si musique on dirait criminalité, on dirait criminalité. Cela veut dire que au moins quand on fout à kabato ninga ben tu fais la musique ya mundi ya baninga ben kana ba campagne ya mabeli kona ben kana ba campagne ya mabeli kona yango yeka kipaka so ko mona asala cartel mobimba bakota tina gouvernement la biso ba infiltré ano makambo nyonso ya infiltré ano makambo nyonso ya ba infiltré ano makambo nyonso ya malunga ba pesa po biso to TikTok like on partageons oyo eza Jean-Paul Kilombo na soki couscous na nini ya ba marocain na tata couscous boyoka papa couscous na ba varo est important like on partageons merci na golo atindela engango boyoka bango ko bimisa engango boyoka bango ko bimisa engango boyoka bango ko bimisa ba vérité ya fali o eza réalité abande ko kosate pour ça c'est fali gouvernement pesa ki ba mbongo merci gouvernement ko frena ba carrière ya baninga ko tira ba mbongo anje ba tira ba chroniquer ba finga ba ninga ba randa ba ninga ba complexe loko la Stade de France ko azu ya demi terrain o ya za le sel ko ko beta yango ya za le sel ko beta Coupe d'Afrique mais bizarrement tout lo bazui nosbi bazui était pour na ba ma Coupe d'Afrique bola ke bo partager bandeko boyoka bango bandeko na ngai boyoka tu mineto donc il y succès ciné mais à comme si musique on dirait politique à comme si musique on dirait drogue à comme si musique on dirait criminalité on dirait criminalité cela veut dire que romona kota afuta kabato mususu mongo ba etufaka baso ya baninga ba etufaka musique ya mundi ya baninga ba kana ba campagne ya mabeli kolona yango yeka kipaka soki nini mona lobaka koto romona asala cartel mobimba bakota tina gouvernement la biso ba infiltré yango makambo nyonso ya malunga bakopesa epo biso toyoka soni makambo nyonso ya malunga bakotikela epo biso toyoka soni malilika kotonda te mabene yango wana ayebi eloko te azokoka eloko te mais alingi mpe kotonda te esika kosala nango mpe kotia yango eza te ndeko ya kuskusakana asoki wana te na niveau national aye na niveau international aluki bato baya koinfiltre musique na biso mais c'est désolant c'est désolant tant tozobelela batraître na este bazoboma bandeko na biso mais tozokosana ke oyo bazoboma culture na biso mpona baintérêt ya babidationno eza na avantage na biso te parce que soki musicien congolais abeti te na url oyekuta abetaka tika eloko tomondele tokomokumisa babuku na boy omondele tokokumisa bato esengelaki te pourtant musique na biso ezalaki meneur infiltré partout heureusement producteur ya faire na équipe na ye bazalaki fort mpona kodétecte parce que façon de faire na ye peza soki akoti na kati ya clique ya organisation ya orchestre akomi koluka koinfiltre 1 2 3 oyo akozala mwa kibiba oyo akozala mwa lokoso akoti na gene ye akomi otekele na information au détriment de l'artiste au détriment de l'artiste lepo tozomona yoven oyo aza satana ya musique ya Congo naza ye moko te ye nde bazotinda ye po ya koboma musique ya Congo ndeko Alain Cousse me moto yango mpe bazotikela nyonso azosala eloko te tolobeli na ye na succès te po bano babotamaki na succès na non batamboli nanu te ndeko Alain Cousse bano bakuti ye na succès nanu kutu mine ebimi mpenza te me ye succès si asili mabe olobi ndeko Alain Cousse kusakana bano bakuteke na yoga Cousse Sidi Mabé. Like on partage par la maman. Sidi Mabé. Ton like et ton partager. Like on partage par la maman. Like on partage TikTok bo tapoter, bo boka ba flair ba na maman. Vande. Farabeta soki bale 25 et puis na bale 31 oza na te contrat oyo osignaki osengaki soki 250 millions ya francs CFA
et si ma sur avance. Mais tant qu'on y est bien, on répondre dans la zone, c'est la bille, et puis la signé contrat. Tu comprends? Donc c'est comme ça un professionnel. Au contraire, ça va pas seulement dans Côte d'Ivoire, ils appellent à Burkina Faso. Donc c'est-à-dire que deux pays différents. Deux pays différents, mais la date où il a signé, ils ont presque une mot. La date est le 31. Il y a un contrat pour signer dans Côte d'Ivoire. Il y a le 25 dans les 31. Pour remettre le 25, est-ce qu'il y a les 31? Allez, il y a les 31 où il y a signé dans Burkina Faso. Il y a même jour, même heure. Donc c'est-à-dire qu'il fallait nous connaître les recevoir. On peut attendre les 25, mais les 31, on peut attendre. Pour ce que nous avons ce soir. Mais je me fallu professionnel, faire local. On a Atilinette. Par rapport à Balbissé et Rola, un peu c'est un peu comme on dit. Mais tu te souviens bien là. Voilà. Donc, c'est folklorique. Voilà. Donc, c'est la bête à la folklorique. Mais il y a Yombe. Ça a honneur. Il y a Congo, par rapport à c'est international, il y a Congo. Parce que Babylone, c'est un les tort, pour Fali, qui s'y colle, tort, non, n'a pas fait des faits. Anti-Linet, versatile. Comment se fait-il? Ça l'interview d'un artiste, c'est la juillet à monter. Ça, c'est quel jour? On est dans la TV, nous sommes la TV, on a compris que Bango Baza va Tintin. Oui, Baza va Tintin. C'est comme bon. Aujourd'hui, on a dit que du fait que la combat pour Luba, on a toujours pour Luba, ma père, nous avons on y est Moussin, c'est Niaou. Le voix nini N, le petit N mon a kati na bino. Et puis comment Luka o eza lokuta et comment diminuer la personnalité na. C'est comme bon. Oh, ngai net biso net oza ko izala ba tebele pe oza ke ça na mo émission te. Net ba ibraton na Luka to ça mais to beba na te. C'est-à-dire que mutu mususu et permettre na moté na tiki na ngai. Mukolo yeba zali a besoin na ngai ça. C'est comme bon. Faut que les professionnels les a fait des papas à l'irage, les gens qui nous t'aiment à ma paix, nous tous sommes à porter qui nous t'aiment à ma paix, nous t'aiment à qui nous alors il va pas prouver par tout le monde que Bango Baza danger, le contraire d'un niveau professionnalisme rapidement. Pourquoi criminologie ne sera pas si fait l'école? Parce que Bango Moussa a élite. Bango Moussa a Bango des Arabes. Par contre, on a il faut pas torturer le roi Félix. Donc, à niveau de la banque, c'est ma casse. Vous comprenez? On se fait ça, ça va dire colo. Mais tu mets la main. Mais c'est bon. Même Bishop, tu as un qui n'a pas de l'équipe. On les a un impact même sur la considération. C'est-à-dire, mon temps, par rapport à Nengo, Bishop, on va pas fallu, Ezaki, par Moussoune de Bazana, par rapport à Idangati. Ah! Oyo kuna wana boko ngisate okomone la ebele to kuta ba musuku ba memanga ba futela ba transport bino boko ngisate na fa donc c'est-à-dire que ba comprendre que on a lobaka na zakana en ya qualité na lobaka na vrai mais na ndenge ya relation ko na dikate OK mais na boya ko la kisamote na ba ke fali do na te na ba ke l'année la compétition pour la qualité. Mais c'est quoi? La seule par rapport à la fête. La conseiller ma camboudé, net de seconde n'a pas une fallait escroc. Et ça par rapport il y a fait autre on a présenté. Comment se fait-il y a autre contrôle au sinon au bon ya moto. Oh il dit oui, la sinaï bena au bon escroc déjà. Pose au moment ya moto la même date. Pour aller pour annuler le contrat surtout dans ma gambola tant au signature. Dit comment va signature mais moi. Voilà, mais je demande de avoir une réconciliation, de ligne de la biso. Les gens qui ont battu, mais oui, ils ont limité. Donc, on va faire ma camuna bango, puis on tire à côté, on va y aller, on va tirer un peu le côté de la bango.
so nani oyo afondaki likambo wana to nani abimisi yango ekoma biloko loba maboye eza bato awera te wana eza biloko bacree na bango biloko na bango baza na actualité ta koloba neti sikoyo oyo babeteli soni papa depuis pour ekenda babenda départ ini pour ekenda na koyaka suki na kabine wana kuta esika sikoyo ana actualité te baovanda neti bato mosusu bafetola mbanga alobi yo namoni meme bamosusu basali bakomi kolinga bainkilte yango na mito ya bato soki nini etikama te te estope c'est que il faut faire ntango atondisaka dibasi wana bakontribue ya combien abetango te jour wera autokota na demi kaka ya jour moko abeti no 1500 moto akosala ngelo aza te nga bakanelanga bao basalelanga réunion basuka wana omoni neti ve na biso te wana ve na nga na orespecte yeme mais na makambo eza question namoni ke awa mabe ezali nalobaka nga azaka na nga bomo oyo eza mabe nalobaka biloko mosusu na doza eza parce que ma mère ere moko ntango na naloba makambo kokangisa wana talaka asa koli aokoa kodigere nalobaka ke oyo bakosala na rien nabandela yango plusieurs fois nde nazala boye omoni makambo naloba na miyebi place naza nayaka te baoko fere ngona bote nga monani oyebi nokangi ngai na yo moto baotindo mpena nayebi te na position nini foto olobaka yango eza vrai oyo makambo neti kimsa utosala fala gangela biso akabeta yu arena siko yu arena siko okoloba na nga yu arena ya fali na oyo ya gims tokokompare yango po bango nyonso ya sale moko me tomoni makambo gims asali na yu arena ya moko nanuka ya jour moko oyo atiango 5 jours mais ya jour moko tala makambo yu arena wana donc toconfondre yango na biko oza yu arena déjà stade de martyr donc omoni yango nzungu pena donc rendre na mokili aza katikati papa ntango nayebisaka bato efale asala 13 000 bamonaka ke nalingaka fali te fale azwa configuration bakabolela ye katikati bakati nanu katikati balongoli sundamu sokomona lesiko na katikati wana ye nde so basala ba 13 000 na sokomona bato bamonaka wana neti epona lingaka ya kor ake na yango na bavideo ese dimite yo natindaki yango te otindela papa bapesi na badetail ya nombre ya bato basobai bakii na force par rapport bamontant na nombre ya bato oyo basombi esali 13 086 donc fallait accompagner biso na 20 000 ya lobiki oyo na accord arena asala so 23 000 nzoka ye ndenge azala nazwa configuration ya 15 000 producteur na ye ezaka yuma ozokomona donc c'est-à-dire que badetail nyonso wana ezali ntango nga na oya koloba ngo pg po alingaka fali te ngai nde naza bomarke po nalingaka fali te me nalobaka oyo eza vrai ozokomona nayaka koinvente eloko te nalobaka nanga oyo eza verité oyo nga nayebi so nayebi eloko te nakanga monoko bien nalobaki naa pena na certitude nango te na presikaka boyo mpo na koevite na garde toujours personnalité oya koloba lokuta mokolo verité koya ebimi tete c'est pour que fait rigola que non fait rigola c'est lui le commandant qui avait la honte comment je comprends c'est lui mais c'est plus actuellement eza question aussi porté c'est-à-dire que lelo mutu ndazo ndima te ke faire lelo ye to dirige musique ozokomona toloba loba tobimisa ngo na sens wana mutu aokonza musique ya Congo actuellement c'est fait rigola bref année tomoni même fali amibengaka kingi mais ye mo ntango asali publicité ya koloba ke wi azala prince biso totindi ye biso te moto otindi ye moko alati identité na ngai ya oyo bino oyoka nalaka prince bino oyokaka nalaka wate epuis lelo boyo omona siko ke fere lelo aopima siko na royauté na ye tolobaka na tosololaka awa na di intronisation concert à IMG Arena intronisation ya fere comme roi de la rumba so comprendre
mais sikoyo fere azoya mpona siko kodirige aoya kogouverne na royauté na ye ozokomprendre aza kokumbela omona yango omona kaka makambo esala oyo tomona eza moke epuis nayebisi bato oyo bazoconfondre ke fere fo basala réconciliation na wera otuli accord ale na niveau tokotondisa ko kokambo. Voilà, après j'ai d'autres na billetterie, dernière question. D'autres na billetterie à accord arena parce que les gars, on est aussi sur la moment solo. Par contre, on va dire mais c'est vrai que bien on continue encore parce que tu sais même pas 2 semaines à billetterie. Mais tu sais on boulot cao, billetterie calé, on fait la haute TKT, on fait qu'est-ce qui se passe dans le niveau là billetterie. Poutine, il faut que na réflexion ou expliquer pas. Ouais, très bien. Billetterie eza loin netite machine mo boyi toki non non eza mbongo ba ko eza imagination te biso do sala mutu na mutu zo kusomba billet il faut que ça rappelle calcul ti fait dola ataki date na moment o anisaki eza période to zaki na ba fin du mois to koti na début ya mois zo comprendre prévente ezaki le 5 début déjà que à partir du 5 baba dade a kufuta ba ba ozana mbongo na mako tant ba déjà ba ki déjà na que conseil ezali mutu musoro bakite loko bafuta ngana milongo ya deja na misoke la billet mutu musoro bakite atena bakakil na nga oyo esimba te na osomba billet mois prochain donc faut koyebaka ke eza na période ekoki kostope eza normal po bato bazosomba selon moyen oyo azozwa ayebi ke so bafuti nga na kolongola mbongo na nga billet na kolongola mbongo na nga hotel na kolongola mbongo na nga elamba donc mutu aosala eloko na calcul surtout ke toana badécembre na période ya fête oyo na période ya fête mutu nyonso alingaki afete nanu décembre bafete na ye kitoko et puis aza na famille na Afrique donc c'est-à-dire que biloko wana nyonso moto aosalela yango calcul donc na calcul wana eza normal po eza ke période moko eozala na ngolema ndenge moko te na ebande mpona mona ebandeko mosusu basali analyse babi nini ke ndenge tobandeki kosatendre na faire egola na billetterie yebisanga na miziki depuis miziki efongwami na poto ndenge fere azongisa miziki na poto ebandi kobeta biloko wana na explika yango plusieurs fois fali abanda kobeta omoni ntango fali abetaka na poto yokaa nani mosu abetaka love storm mister lova moto mosu abeta te donc c'est à dire que tozalaka réel na makambo oyo toza nango mokolo fali azobeta accord arena nabetaka lisolo wana bien namoni mpe medwe na biso oza nabetaka ntango nabetaka lisolo wana bato bakasa neti ngai nakosaka te mokolo fali azobeta accord arena wana ngai naza ya lingala facile fere kola ayaki mpona kozwa badate ya banini babengaka na studio po aya kozwa programme mpona bajour oyo ya séance na ye biso ozangi libanda na sala nzete na rtncd wana kuta mkweza ye ngamu na yangi libanda toyana bagéri kolima bagile ngandola tokoda accompagné ntina nga bia aza nakata napesa ata mbote okoti telemina basoli mpe kitoko mais mo via poser question abi yo omona o ndeni fali azobeta ndenge abeta kuna libanda yo omona abi esala bien mwana mai ndenge abeta kuna so abeti esala bien po biso mpe tokoya kobeta esala bien so ye abeti ayebaka déjà donc c'est-à-dire que eza biloko nano ke bafongola nzela ya poto biso tutu banda kobeta ozo comprendre na ndenge musique te nini non nzela ya poto na ndenge ke kombata mutu anda koya poto misiki ebetama na poto ozo comprendre mais abika soki mwana mai abeti osala bien po biso tutu asima na ye oso babeti biso tutu oya kobeta nabeta lisolo wana avant namoni vie ezaki na papeti donc nayaka kokosa bato te ozo comprendre vie kuta tourne na bi obike so olobi eloko na batieli o caméra olobanga abi te na caméra na oloba te mais osoutenir mwana mai so abeti esala bien mpona biso yango eloko nalobaka te na bi ene oyo kote ya fali bazala nango yango moni esalaka ke bango moko baza konuna esa ke faire bomona même bakopa faire te na télévision atre bakoloba jamais mabe mpona fali bango bazwa yango likambo ya soki batiende mbongo tokoyeba nekote me batiandela likambo mpe soka fali eza être professionnel c'est comme ça tosalaka mosala oyo mpona koluka la ozo comprendre
mais moto mosusu akozonga abi te mpo ngai alingaka ye te eza différent neti ngai neti ezala na ata batinga mbongo oyo naya kosala émission na fali na oya te. Voilà, merci. Béché Manda, déjà, tout le monde a tu as nous un mercredi, tout le monde dit comment on va entre studio, répétition, contrat, tout ça. Mon message, papa, va tout. Bakola tout na zolo baka ke ba ona ba somba billet ta to ba somba ba billet ya le 4 avril 2026 pour makambo papa va osala concert wana to tika na sango na bandeli ko lobango omoni nde to tika na sango ING arrive lelo et la concert mo te tika lo lekamu au fur et à mesure papa va tanga yaka aya va osala toujours le meilleur donc par rapport à salaire du bousou Adidas Arena so tala ko za danger mais tant mo tia ING omonake ndenge mosusu donc eya likolo oyebe gene omona ngo eza différent mais soso oyebe siko ndenge bokoya na corps arena nayebi sino makambo fera kosala mokolo wana makambo fera kosala mokolo wana biso moto ovivre ndenge nini baza koprépare concert wana na mwa déjà bata gabo bakozala déjà mobimba mpo bakosepela bakozango mwa avant mwa crèche mais nayebi sino accord arena ozala yo moto soki na billet te somba billet on te ba betelo di solo et ça événement yo moko vivre pour comprendre que dimension et artiste la no faire go là pas ça la fierté à musique congolaise musique africaine et ya mokili mobile voilà ba join Noël na yo na pesi mote na batutu ba ngai na fandisi bon major pek Jean Thomas Kasa na fandisa pe papa Philo mon pépé na pesi président il y a association Vision Future au président da Silva, hein? Président Dani da Silva, depuis qu'il a porté la fan de son amener à Mukete, Jean Ekou, hein? Africaniste, la pêche pan-africaniste, la pêche au mot, c'est place aux amis, pas tout le monde dans la pêche manda. En tout cas, Maman Claudine Massab, la partie politique, la excellence de Boyo, Karine Ka, femme d'affaires, Madame Titi Fideline. Joyeux anniversaire à Charlie Kabanga, les cadets de la famille Petit Frère Propre. En tout cas, joyeux anniversaire, Mike Mwamba, famille Kabé Mobima, la Pesmino, Pambo Tebele, donc, meilleur Vérebino, Norbo Sarate, ministère, Loviston, et mon Vasco de Gama, Chibang, Guerrier, Soda, Mona, Papa Simon Kimbang, Nazaro, les la 3 fois ça, mon sato, Malami Sato, l'homme saint, et puis tout le monde 40 cm. Voilà, merci, c'était là, BG Manda. Merci à vous, chers Gaulois, chers Gladiateurs. Like émission, commentez émission, partagez un mot. Réception force, c'est ça. Ange Gelunda, Vision Travel, la maison de Moti. D'accord, réception plaisir. Merci à vous, le meilleur nana, tout le monde, Ismaël Poutine, moi aussi je vous aime. Tout sur la carte, les solos, ça l'a fait quand même, et ça l'a fait plaisir. Merci à vous, Noël, tout le monde, depuis janvier, 6 décembre, en tout cas. Vous avez un commentaire, merci à vous. Merci aussi à n'importe qui, la part sur la parole du meilleur Vénayo. Et le monde, maman Cécile, en tout cas, meilleur Vénayo, meilleur aussi à elle, Santarano Bénique au monde. Merci à Patrick et Moussengo, car ça, on l'a d'ailleurs, on s'en Sa Majesté, meilleur à toi, meilleur à Trésor Eliane, Zali Bogard de Waterloo, meilleur à toi, Ndaya Maëlle, l'Africain libre. Ndaya Maëlle, l'Africain libre, l'homme Bessoudi. Meilleur vœu, joyeux Noël, Oumela, toujours. Ndaya Maëlle, fan de son Africain libre. Voilà, merci aussi à toi, merci à Chef Mondi de Bondon, Massanana. Maman te remercie. Puis oui, petit naïe, dès que le tout m'a mis comme manager, merci à toi, merci aussi, pourquoi pas à mon boss, c'est Baby Business, c'est moi plus qu'à la banane, maman te remercie, pourquoi pas aussi à Maman Clarisse Sébatika depuis Hollande, Porsche Panamera de Lombo, quand c'est propre personnel, ce boyau Kali Péné au Salamabia, ce boyau Kali Mikolo au Salamabia, merci à toi, si ma caméra, merci à Edith sur ma caméra. Tournez prochainement, vos numéros sont commencés à venir, allez, bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.